netika toloba kaka kokaba na kosalisa bato eza éducation oyo mutabota makanango ezali loko oyo mutabota makanango ozali nzambo osisaka makambo nyonso nkolo eloko moko te elekelaka oyo na se na ntango oyeya ndeko sokola ni mokili kopesa eloko te me sokola ndi nzambe akokomisa yo papa na lola Yesu mosungi abasanto nkolo depuis 1960 eloko oyo fondation eliki ya sali bazami balete misato basala yango ba jeune ozo souffrir ozo kemba ba pasi o tamana ba souffrance mais o sa boni na buta maboete dona na ninga ko rencontrer histoire au te pour échoquer na minga na ko handicapé na âge ya 10 ans na pas na bisoté na longa pas na biso kala on a offert des pères et des mères na buta biso de buta ma 9 personnes c'est n'est pas qu'il a na mon des signes dans on se kufa so ba pour papa na biso ba poisonner kala tama poisonner papa na ko ta ko te ko ta famille maman de si pour toi choc ba charge na biso de buta ma 9 maman abeta bagage na kota famille papa c'est n'est pas biso la charge il ne faut des personnes ba ken comme on a Gilles Condé Sola. Na salle théâtre et pas maman vie. Msana na salle ya ngwana. Maman ke mama le malé msana salle ya ngwana. Par ça msam chez zate. Ah, ba difficulté c'est belé makasi. Difficulté le bosso ezana no mois de transport. Pour na uta bela musika kota ya campi nini. Ya campus biso répéter na victoire. Les gens pour nous transport ils n'ont pas comme sur un transport ou transport ils vont réserver une voiture trabiso donc ça fait avec un handicap trabiso mon ma casse ko finga ko sala donc difficulté de bosser en wana bon déplacement na ngama gitu ko finga mama gitu ko tsolama na mitema bon to ki pa ngote depuis que batu ya mawa de ko ba rek momo maman Pauline maman de nous sur poto Londres Angleterre Belgique partout même maman bazali to sunganga nazo lila pena butumo do sunganga nazo keba nazo souffrir moi na bino nous ça sunganga plus de 143 089 421 46 466 089 421 46 46 466 89 81 46 466 numéro nanga ngana songo sungo benga ngai na koyamba yo ope ba on soutenir nga prière soutenir nga na physiquement te na nga prière pe to bona mate belé bon ça to sala o comme me la peu trop mutu so to linga yo te o ba zo lingo so lingo te LG Thomas Penner ça ya date spirituelle ya bon moko el sanga bon moko il penem de simi kota ma ya prière nous ça bon moko na simi donc là maman Pauline maman Patrick moment ba nous o ba dana sanga bon moko ya mboka ba soutenir na ba prière financement na maman nyonso moni ke mutema ne tout sami ke mon bon mo sala ngo lokote e vraiment la mo songa ngo nebiki na sanga moko ya mboka oyo zo tala ma partout dans monde ba do tala ngo très bétal Zamba motima malamu nano na monate Zamba motima moboto na monate Atombola kabatu asenga katambongo te Nzambe Yesu Soki zoya te fandisa makaka kimia Soki zo simba te zala kaka na kimia Abikisaka basusu na maladi ya mama Yebisanga monena likambo na yo nalakisa yo Nzamba biano Merci nos téléspectateurs partout où vous êtes. Na pesi bino mbote bino nyoso boza kolanda ka bomoko ya mboka. Alors na za vraiment na sengo mingi ya koyebisa bino pe na zana sentiment ya kozana bino. Alors awa toye ezali juste pona ko na centre d'accueil ya Kimbangise o eta iza na Kasavubu. Toye juste ko landa
ba ONG na biso ndenge ezokopesa ba handicapé na biso ba vélo ezokopesa ba enveloppe donc toye juste pour na ko interviewer ba handicapé na biso alors na pesi bino nyonso tumbote partout bozali na monde bino so bolandaka bomoko ya mboka o ezali site moko memelaka bino ba information précise o ezali site moko ezokopesa bino ba différentes informations toye juste ko lakisa bino oyo to présenter o to bombela bino comme isa bomoko ya mboka to rataraji information te to ratara vraiment information te yango na to ye juste pour to présenter bino ba biloko oyo to eli okokisa nyonso ne kulusu pona ngai azalite oya kokisaka bakosa ya mitema Yesu Nzambi tusadile salu kya Nzambi mukeleka tusadile salu kya Nzambi mukeleka Nzambi bambangi kapuluka tusadile salu kya Nzambi mukeleka azali donatrice, azali bienfaitrice, akusala kamusala oyo tango na tango epai ya bandeko bandikape na bisika mosusu. Kasi lelo na mabonusi na yo tata Nzambe, tata Molimo Centre, yo nde obeti motema na ye papa po ete aya mpe kokanisela biso ba handicapé kimbanguiste solo ezali likambo ezali na biso lokola surprise na ntina na yango eyebanaki nanu te bato oyo tolali awa mpo na ntina mabondeli biso nde tozali banzeneneke to batémoin ya likambo oyo tozali obele champion ya association des handicapés kimbanguiste tozali korepresente bandeko na biso nyonso bazali bisika na bisika na mokili mobimba ete Nzambe mwa seremoni oyo ya mokuse ya ntango moke tosengi otambusa yango uta maloba mama na biso bienfaitrice na biso akozwa mpe maloba biso tokozwa mpona kozolisela wana ya bakompanye biso meme na lilulu na biso kuna na ngambo ekoseli ya sika ndenge na mikolo moke na poso misato ozali kolengele kote komata nkamba le 10 mai 2017 ezali journée consacrée na bantu bakimbanisi na nkamba ekoseli ya sika ekozala likambo moko ya kosepela ya kitoko oyo ekosepelisa yo tata Nzambe manso tuke na maboko na yo na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Centre tokoleka na mbote kopesa na mbote mpe kopresente bamamaka na biso kimbangisme oye kimbangisme oye kimbangisme oye Papa Simon Kimbangu Kianani Molimo Centre olinga te kutse ye kaka Asaki oye Asaki oye bana nsuka ya Papa Simon Kimbangu Kianani na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Centre mpona kobelela bonga mpe tozali kopresente membre na biso baye kotala biso nde tozali association na biso kimbangisme nde toyoki na slogan comment tolalaki veille awa c'est chaque samedi tolalaka veille alors lokola te tozalaki na bosenga na biso mpe tozeli ntingonga oyo mpe ti mpe boye kokoma epa na biso yango mpe toyambi bino na esengo
on a ebandeli biso na biso na lokola tata nzambe kolo iso papa Molimo Santo mwana Molimo Santo directement na maman présidente na biso ya association Elikia na biso donc papa maman na biso et maman présidente et association Elikia na biso na Congo ya maman mi Sarambongo maman tellement topé son beauté maman Sarambongo azali accompagné na papa Didier Mbongo papa Didier Mbongo tellement ici ozali papa les cantiques nouveaux à son honneur Kongo atata mwana pe Molimo Santo akanisi totoni na nzai biso ko balobi ndako oyo ekotaka bapaya te eza ndako ya kokufa akanisi ndenge bomoneli biso nakati eza mbala liboso te anti bomonaka biso toyaka tosololaka mwa o tokokaka kosolola nakasi tokendaka kolala ndeko na bino eza mpe mama Chante mais Elikia asili kokanisela bino na mwa moki oyo abongisaki alobi te bandeko na ngai mpe bayeye na ngai bamama na ngai bakoko na ngai bango basila kozwa kasi yango bokomona mopanzi na bino moko na moko bamama na ngai bobatela akosepela mingi oyo moto na moto akozwa ayeba kobatela Elikia nde tokutanaka na bino mbala liboso na juillet toyebani tokomi famille nalakaki bino nalobi soki nazongi soki nzambe asungi Elikia na biso na bandeko batikali kuna na Suède na association soki nzambe asungi biso tokokanisa bino toza na mingi te toyebi boza mingi mbala na bozaki ebele ndambo oyo toye nango tolobi kotambola na mabele eza malamu te moto basali te yango wana tobi bachaise roulante eza peut-être tellement nani te esalami mpenza ndenge ya Congo te na bamanzela mabulu mais ekosunga quand même moto azala likolo yango wana tokanisi ke lelo toya kopesa bino oyo baza na besoin ya beki babeki eza quand même oyo bakokabola kobatelaka ndenge mama Jeanne alobi mpo eza biloko soki onéglige mpe bebi yango wana ntango toyaki tozalaki na ndeko moko mpe tomonaki ye na télévision ya bomoko ya mboka Julie oyo aza na nsima wana salaka bateatre asengaki mpe lisungi ya chaise roulante yango nabaki lebe yango toyebaki mikolo contener elinga koya te yango nde esali mwa boye yango wana toye kotikela bino ndeko Julie mpe akopona entuka lokola eza mingi te na kosenga bamama to batato bazotambola na mabolongo bango nde baza prioritaire nayebi te moko nazoyeba na mama Mapasa mama moko mama Mapasa te mama Héritier eza petit garçon wana mo priorité na baoyo baza na se bala nsima nzambe akozonga ekoya lisusu mais oyo baza na se nde eza mpe Elikia na biso na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana so pe awa tozali mpe na bakonzi DG azali na voyage makamba mais Molimo Santo na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo nasengi nano merci mpona ndenge ya maloba okopesi mama na biso tosengi merci ndenge tomuti koyamba yo ndenge toremercie yo toyoki nyonso tu olobi tosengi merci mais tokokende molai te mpo bino mpe lokwa bozokende
mais na mokuse totiki yo na maboko ya tata nzambe kolo yesu mpe tata molimo santu oyo nyonso yo osali awa eza volonté na yo te eza mpe te effort na biso ezali mokano ya papa Simon Kimbangu Kiangani nyonso tu oyo asi aloba mpe eza plan na ye nde yango ezokokisama ata na biloko ndenge olobi tokokabola te donc ndenge eza boye lokola biso toza bana tozalaka na tata na biso na organisation na biso tokokomisa yango mpa ya tata oyo ezalaka mokano na yo oyo ezalaka na bilaka na yo ndenge mpe mosusu ekokisamaka ndenge mpe oyo mpe lelo ekokisami ye moko ntango akozwa akosalaka ndenge kaka tosalaka na kati ya ndako na biso toyebi donc ndenge esali boyebaka ese emonani na ye moko asi amoni na bonzambe ene mpe ekokóma na maboko na ye donc eloko kaka tosengi ezala kaka ya liboso te ezala mpe ezali mba ya liboso me ezala ya suka te ezala continuité selon ndenge tata nzambe akopesa yo apambola yo apambola mosala na yo nyonso apambola mpe mwana na biso ndeko na biso apambola nyonso mais tokosepela ke un jour osala mpe esengo na ye kuna obongami mpe comme le 10 mai ezalaka fete na biso ya nkamba oye boye se prépare boye kote nkamba ye moko papa kuna moni ya personne neti boye okitisa awa oyo nyonso okoya yango okitaka kuna kutu na misu na ye moko bon bientôt mpe fete na biso ya le 10 mai soki ntango mosusu oyeba yango te fete na biso date na biso ezalaka le 10 mai tolongwa na kanisi le 7 mai tozokende bon wana ezalaka mpona information na oyeba nakanisi toza na mingi lisusu oloba te tokumisi kaka nzambe makasi tokumisi nzambe mpe tosengi merci na komwa tata mwana mpe tata mwana secrétaire général na biso alors na minute oyo tosilisi cérémonie na biso ndenge tolobi biso to bahandicapé tozoprépare voyage na biso nde yango wana formation topesi bino na mokuse vraimen tosilisi na biso toza na posa tokanga bafoto na bamama po ezala mwa histoire na sens wana bamama bochange mwa position tokanga bafoto elongo na na nzela ya makila nga nakomi mwana na yo na sekulusu nga nazwi nyonso ya ofele osala ya mingi mpo na bomoi na biso yango tolobi mpona bolamu na yo nzambe mpona motima boboto na yo merci yesu na nge toloba lisusu nini likolo merci ezalaka te yango tolobi kaka yo Merci beaucoup Balandia Bomoko Yamboka, vraiment sans plus tarder. Alors les concernants avec Gilio yo te Kolanda. Alors tu éviter Gilio et Sengonini aux on journal hello. Ah. Nazanga maruma nazanga vana maloba loba. Na kokuta na société na on jabo e Likia. Non, na éviter. En tout cas, merci kana bazaki ba visionnaire ya ONG oyo. Merci na okazo apisi nga ko kabelange loko. Ko pesa pour na pesa n'importe qui te. Mita ba kanisi nga seki ba penser pe na ngai. Na ona zaki ni tina société comme na tina société. Donc ko les zaki na miso do ici na quoi. Na zami lo ba te en tout cas merci na boss parce que momo na ningo zo konte ko panza vidita moi na Gilles on a to futa loko te mais to sala o kana ko sala pona vinanga. Na ona zaki orphelin de père de mère le nom comme dans yeux c'est comme zonga na longyo na lelipe mingi quoi en tout cas boss merci na maman mise liki en tout cas merci na loko pesinga oyo na ebité quoi en tout cas merci ka ebele na ebité quoi en tout cas merci ka ebele tala ni na komosaka na loko ngo Olanda ningi esengezongi na ilongia Gilio esengezongi na ilongia Gilio donc papa Gilio siko olobini mpona lisanga oya Likia bon lisanga oya Likia en tout cas na ebité nga na charge yango ça bango marketing ko ponga na artiste abi que ni na sala na yu msana sala ka ndela ba internet na zupe na charge yango sala bango publicité quoi donc après on fait quoi loko yo ah baby star na bango ni sala merci Gilio sans plus tarder dans mon toza ebele awa alors en tout cas fondation oyo Likia na biso
ezali eloko oyo ezokokanisela kaka bato moko te. Alors papa bonjour. Bonjour. Kombo nani? Kombo papa Edon Ndombasi. Papa Edon Ndombasi, esengo nini oza nango na journal lelo? Po esengo toza nango tondimaki te eloko tomoni eza surprise mpo na biso. Mais mama Elika toyebi banda kala papa Elika ya aza ndeko na biso handicapé. Association ekaniseli biso atuka toyebi te nini tokoloba. Merci mingi kaka nzamba bakisela e oezangi makambo na ye nyonso ekende liboso. Merci beaucoup. Netka toloba kaka kokaba na kosalisa bato eza éducation oyo mutabota makanango ezali loko oyo mutabota makanango. Alors merci beaucoup papa bonjour. Bonjour papa. Kombo nani? Bayi kombo nanga Miamia ko Dinos. Papa Miamia ko Dinos c'est on oza nango pona lisanga oyo. En tout cas esengo eza makasi mingi. Donc moi ko ko exprimer ngo boye vraiment ezate mais bandeko basi balobi lobi ba remerciement mingi nzambe loboko nzambe zara likolo ya fondation Elikia po aya déjà tosola na ye tosola ne mingi ndeko na biso azara kuna nde azosala ngo à travers ye pe ndenge na ngo malobe pa na yo ke non kokaba eza éducation babotambaka nango vraiment tosepeli makasi nzambe abakisa ebele asa sara biso te mais le fondation ekende musika na baoyo nyonso yo bakozwa opportunité ya kozwa eloko pa na ye. Donc ina moni kutu oyo na koloba kutu te. Po depuis 1960 eloko oyo fondation Elika ya sali bazami balete misatu basala yango. Pona ngonga oyo talanga tata on bimandi na zabwe na za père des enfants mais nazo tamba na difficulté nazo nguluma tout ça mais eloko mama oyo asali donc et botle plusieurs plus ezala mbongo ezala misala na ye nyonso ekende liboso. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour papa. Kombo nani? Maman Lukula Madeleine. Maman Lukula Madeleine. Esengo nini oza nango pona journée lelo pona fondation? En tout cas na tondi na esengo mingi na ndenge tomoni mama na biso ndenge alaka ki biso akokisi pe mokano en tout cas to sepeli makasi na zana esengo makasi. Ngai na sepeli mingi vis-à-vis ya komona mama Elika. Vraiment azali mama moko aza symbolique. Azali maman ayela ki biso awa na centre d'accueil Kimbangise na mois ya juillet. Tango ayaki to solo inaye ayebisi biso oyo ye azali. Soki ye lelo bandaki musala oyo po ya mwana oyo azalaki na ye oyo azana ye yango asalaki eloko wana. Na sepeli mi po maloba maman eleki pamba te akokisi action na ye. Vraiment nzambe apambola ye, apambola pe papa, apambola libota nyonso nde na sengi boye na komona ya nzambe na biso. Bonjour maman. Bonjour, bonjour. Koki goye bisabiso o eza site na bino moko ya mboka. Alors bazolando partout dans le monde soko koye bisabiso kombo nani? Na kombo na Miza. Mama Miza ozana ni la fondation Elikia. En fait nga naza fondatrice ya fondation Elikia na présidente ya fondation Elikia na biso o eza na Suède. Ok, merci beaucoup maman. Na yebite soki likanisi nini o bozalaka nango likanisi nini définitif o bozalaka nango pona ko aider bato donc. Likanisi ezaka que tant soki yo ozui likambwa likanisi eza Elika en fait Elika na biso eza ebanda ki ponga naza na mwana moko aza handicapé et que na moni que l'état suédois esungaka mwana wana et que tanga na ye na Congo wana moni que bana na handicapé awa na Congo baza vraiment abandonné na sort na bango moko yango wana ndambo tozwaka yango bato association Elikia baninga ba partenaire baza kuna na Suède nde ndambo tozwaka soki tozwi tokokabola na baninga yango nayaki na centre Bakimbangisi po mbala wana na juillet nakutanaki na bango et que basengaki nga ba chaise so na ba chaise yango mbalonde tokopesa bango ba chaise awa lelo lobi tokokende na école moko les amis de Daniel kopesa pe bana ba handicapé pe ba chaise kuna na école moko pour 10 jours en tout cas nzambe amoni makambo na 10 jours na pemi ata coupé matin donc partout ka touti to fete ki Pâques lobi na orphelinat ya Kimbondo toke na orphelinat Monti lelo toza awa lobi toke des amis de Daniel bon ezaka likambo nzambe na bana. Ok, merci beaucoup. Ndetska na uteko yebisa bino kokaba na kosalisa bato ezali éducation oyo mutazalaka nango. Alors maman to mwenda maman ndenge ozongisi esengo, ndenge ozongisi esengo na mitema ba maman, na mitema ba papa o ba monaki lokola depuis ndeti papa moko utolo ba depuis 1960. Donc eloko na message mais a été première fois ça mais en 2017 donc c'est pas facile, c'est pas peu des choses. Depuis 1960 eloko oyo fondation Elika ya sali
bazami balete misato basala yango. Donc yango nga pe na ko profiter pour na yebiso ka maman en tout cas merci. Continuez toujours ko sala boye moko nzambe yemoko ayebi ko azo ko préparer pour na yo. Merci beaucoup maman. Merci les internautes, merci Balandia Bomoko Yamboka partout au monde. Merci Balandia Bomoko Yamboka, merci partout vos alliés, partout na Italie, wana nazomona Vanessa Mukuna, alors nazomona Susundeko Jean-Paul Lushimba. Alors autozalaki dans centre d'accueil, to uti ko Hollanda, le lengeni fondation et ko salisa ba handicapé ndenge ko pesa bango bakiti. Donc to landaki bango ndeto ko mona participation na bango to mwende ba pesi ndeko na bino Gilo artiste, ba pesi chaise Roland na likanisi donc na lisalisi ya Patrick Momo oaza boss ya Bomoko ya Mboka ça va sengaki numéro donc c'est pas facile de taper sa numéro. Alors vous allez toujours brancher on nazomona on va simbi caméraman na biso Junior Kapaya donc on sima caméra to bossa sous des boss ya site au Bomoko ya Mboka Patrick Momo oazali oazo sala toujours bozora ba news bozora ba information précise. Alors on a beau santé sur total sur ngambo ya ni nazomona Guata et Yadema vrai yuma dans Paris asira bozolanda bolanda bozala toujours branché bo s'abonner encore les sources de plus na Bomoko ya Mboka pour que bozora ba information o ezouta awa o eza ya bino Bomoko boyebi Papa Ngonga l'artiste a présenté une émission ezambala liboso te ezambala sugate bo bandolanda ozali nzambo osisaka makambo nyonso nkolo eloko moko te elekelaka yo na se na ntango oyeya ndeko sokola ni mokili kopesa eloko te me sokola ndi nzambe akokomisa yo papa nalola yesu mosungi ya basanto nkolo olemba na kalikambo mokuti na sa mokili oyo